Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na isusu kosala video oyo pona bandeko nyonso obolanda nga na Deline TV. Bana nyonso ya bilembo obolanda nga na Deline TV. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline pona mutu okolanda nga mba liboso kombo na nga mama Deline na partageaka ba video oyo eza makambo oyo eza spirituel. Na partageaka makambo eza spirituel na chaîne oyo ya Deline TV po ete toyeba makambo oyo toyebaka te biso bana Nzambe toyeba tolongwa na ignorance mususu oyo tozalaka nango. Yango wana lelo na kopartage makambo oyo namonaka na molimo. Bandeko nyonso bolanda nga ntuka bolimbisi Nzambe pe alimbisa. Nasali doko banda mwa oyo ebandi donc nasali ata video moko te. Mwa passé pe nasalaki pe video te. Ezalaki mwa bakokoso moko me nakokai na pe kosala me. Donc ndeti mokomso nasali video namoni image ebimi bien te. Esali soki ndeni nde na efasaki pe video yango lisusu wana malgré tolobaki fo son kaka me eza pe mutu azotala video pe image ezalaka même moins normal papa wana ndenge ebimaki pe bien te. Nzambe azosunga biso azobatela biso ata bitumba ata baproblème ata nyonso ngai no toza na bomoi topesaka ye merci ntango nyonso lokwa azotika biso tozala na bomoi. Lelo na kopartage makambo ya molimo ka nde tolobaka makambo oyo namona presque vie mobimba nazopartage yango eza makambo ya tamusu pe ndeko musu pe olotaka pe ndoto moko ya bongo yo moko okompranaka te nde lelo na koexplike ndenge nini ezalelaka ndoto wana. Ezali ke ozolota ndoto oza na hôpital ozobela bazotraite na hôpital eza ndenge nini nga na kobetela bino ngo tobondela nanu nkolo azala na biso. Na kombo tata mwana pe ya molimo santu ko na bomoi ko na bikamwa papa Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso talanga mwana papa na eli boso na yo kolo na zongisi matondi monene kolo po ete opesi ngai souffre de vie po opesi nga makasi ya kofanda devant caméra ya kopartage makambo oyo talisanga na molimo. Lelo na décidé kopartage yango na bandeko nyonso balandaka nga lolengo yo sosolisanga po ete ndeko moko pe akolanda nga azwa connaissance oyo yo pesi ngai. Oyo nyonso eza yo te papa eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya na beleli yo papa molimo santu zala na nga kambanga na video oyo na kombo tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline nde nauti koloba napesi bino mbote ba Deline TV nyonso napesi bino mbote bana bilembo nyonso napesi bino mbote. Nzamba za na bino Nzamba batela lolenga zo continue ko batela biso abatela biso ka lolenge wana Nzambe aza malamu mingi. Bandeko na nga na ngonga oyo na ye ko partager makambo oyo namonaka na molimo yango na ko partager na bino po ete bo comprendre po ete na comprendre yango. Eza likambo nde nauti koloba ke banda presque nakoma na kosambela koya na evi ya bonzambe nazalaki ntango mosusu omona nazolota ndoto ke nazobela mwana olota ndoto ke naza maladi naza na hôpital nazobela bazotraite nga na hôpital des fois ntango mosusu naobela te physiquement naobela na nga te mais au moins naloti ndoto naza na hôpital mwa ntango mosusu ozoyokaka mwa nzoto nolobaka ozobela te mais mwa nzoto onka ozoyoka yango mpe ya ndenge ezalaka te omwa nzoto mpe ya ndenge ezalaka te nde obandi kolota ndoto oza na hôpital okoti hôpital kaka nde tokotaka hôpital bandeko na wana oyebisa bino en tout cas makambo molimo yali mutu akosa bino te mutu akosa bino ata moke te makambo molimo ezali monde spirituel ezali bandeko na ngai nazali kolota bandoto bongo mingi mais au moins période mosusu mpo ozolota te mokolo mosusu omona ezongi
oloti ndoto na hôpital ce qu'on est bandeli le nazaki kolota comme ça na partager pe na bande comme susu babi nanga ah c'est que ça otelemela molimo ya maladi seke nde ozoyoka mwa nde ozoyoka nzoto bien te boye emema okoma grave okoma na hôpital mwana koma otelemela nzambe tala ndoto otalisi nga na hôpital natelemeli molimo hôpital molimo ya kokota hôpital molimo ya maladi natelemeli yango na kobela te boyeboye na obebondela bongo mais omona après 2 jours 3 jours oza su na hôpital muna ofandi lobi so oza su na hôpital moi bandoto oyo se répétaka vraiment eza bandoto moko oyo eza na balangage moko ezoloba muna ezotungisanga komanga naza ta mosusu santé bien bien naobelaka malade moke naza nanga bien quand même naokende mpe mosala mais na bandoto nanga naoza na hôpital ndenge nini bandeko wana namonaka yango mingi na banda omona yango mingi après sikoyo mokolo mosusu nazalaki mpe kobela santé ezalaki nga bien te mbala moko naolota ndoto nake na hôpital moko boye nakoti na kati hôpital wana naolotake na kati hôpital moko boye me naye kosalisa baexamen nasalisi mpe baexamen babimisi baresultat bayebisi nga ke par rapport ya baresultat oyo tozwi mpa na yo il faut okota hôpital osala 3 jours na hôpital atotraite mbala moko mpo okoma bien mbala moko ndenge na bi na osala 3 jours na hôpital o il faut sala 3 jours na hôpital ndenge oyeboye na susumuka ndoto ngabi ngam nasambeli makasi boye nzambe folo otalisa nga makambo soki nini me ozotalisa nga nakesalisa examen na hôpital eza nini bakangi nga na maladi eza nini moi te mosusu ozoyeba te nde nini nakobondela mpona situation oyo bandeko na nga mais tellement bando osala mabele na nde na mpe kokipe nsu te nomoke bandoto moko ezanga mutuna makolo emona lotaka okozala bonne santé ozolota bongo oza na hôpital mokolo mosusu nayebisa mpe bino eke nakoma ekobondela mpona kindoki ya makila le nayokaki isango ke kindoki mosusu ezalaka na kati ya makila nde nazalaki kobondela nzambe soki makila na ngai eza na kindoki longola mpo moto ayebisaki nga alobi ke so obotama na mama to papa oyo azalaki ndoki seke yo mpe oza na makila bandoki donc ndoki no eza na makila nde ngai nakuwa naya koraisonne ke papa na nga na mama na nga bazali na bango bandoki te papa abotaka na mama na ngai eza ngolu obotami na papa na mama oyo mpe ababoti yo ke baza na kindoki te kati na bango au contraire kutu bato minene na mokili oyo na monde spirituel kwa bato bayaki mpe mission na bango na mokili oyo mais kote bakoko tozala na 4 koko ti kote bakoko nayebaki ke oyo nga nayebi bamisu nayebi te me oyo nga nayebi koko abota mama azalaki na kindoki oyo amwasi azalaki na kindoki oyo abota mama nde sikoyo le nakanisaki yo ngabi soki mama makambo oyo balobi eza ya solo nakonéglige yango te okoko na nga azalaki ndoki réellement naza na makila koko na nga kati na nga donc funa bonde nayebisa kutu sere yango ngabi si c'est comme ça moto nyonso azalaka ndoki na mokili oyo mpo soki obotami talaka obotami na tata na mama ta baya bandoki te 4 koko wana ese baozanga bandoki so bakoko wana baza bandoki te lero ekóma na ba8 koko wana oyeti na basetre do tokuta biso nyonso seke toza abi oui normalement mutu nyonso azalaka na makila bandoki kati na ye mais faut kobondela kaka kolongola yango mais oyo ezalaka grave eza oyo tata na mama mpenza soki moko na bango azalaki ndoki seke oza vraiment na makila wana ngabi me nga koko aza vraiment proche aza vraiment proche makasi seke naza na 25% ya makila ya kindoki nde esika na kota ye mpe mabondeli bandeko na nga biso tobondelaka ezwi yango moni bato mosusu le baoloba ke okolata bilo ya matoi eza nango mabe te kolata bameshe banie eza nango mabe te mais moto alingi nzambe ata so balobi ke eloko wana ya olobaka balobi eza mabe atale donc ta mosusu otuna bakestion ebele te soki mpona nzambe tika kaka natosa na nga kaka nde nga nasalaka bandeko na nga nabetango deya na bavideo wana nde nakotaka mabonde na bandi kobondela mpona kolongola kindoki ya makila kati na bomoi na nga nzambe pe tola makila na nga longola makila kindoki boye nde nayaki komona ke nakendaki place moko boye place wana nakendaki ezalaki tokutana na ndeko mona nzela nabetaka yango bakoma vérification des sang
vérification des sang, je crois, de vérification des sang, comment makasi, batupe basali milongo place wana, bazoya ko vérifier makila na bango. Vérification des sang, na ibisi muto na kuta na ine na molimo place ango, na ibisi ngabi, tala bazo kende ko vérifier makila na bango. Bazo ke vérifier nini, eza lokwa check-up, na kende na pe na tala, so ba mona makila na ngeza na problème. Ndele na kota eka na mlongo pe ba ko benga ngana ndeko wana tokotaki, nde ba vérifier le na koti ko hôpital bandeko nanga hôpital kitoko hôpital onga na mona na molimo eza hôpital mo kitoko vraiment kitoko makasi ba pareil ebele ba koti na ba pareil na ba pareil nde na kota ki wana le ba tiaki nga na chambre moko ba vérifier makila nanga babi makila nanga en tout cas eza na problème moko te. Il y a un problème mon côté en tout cas ils a très bien makasi kutu appareil kako ezo détecter ce makila eza salité yango kaka nde et sali que ce que kutu na moi salité muke na makila et ko sukola pe makila na lisusu babi nanga félicitations makila no eza 100% eza bien nde après nde babengi ndeko oto kendaki na ye nde ndeko wana na comme koluka ye na betango na ba vidéo mususu nde na ke mone ba changeaki ye chambre na kotaki place o na kokai kokota te hôpital munene couloir munene wow o l'hôpital kitoko boye na koti sko ti place ndeko wana azaki na ndo kuta ndeko wana azaki pale azaki susu na makila te na nzoto na ye bafandisi boye batie makila na ye na cantine moko batie te basinga mo boye makila ne bimi nyonso na cantine wana ngabi bokomisi boye ndeni nde makila oyo ezalaki na cantine wana ezalaki vraiment tellement salité babi ke makila ne ezalaki vraiment tellement salité nde esika balobi ke lokwa makila ne akota ye na appareil elakisa ke makila ne eza kobeba nde esika bayaki kosukola ye makila balongoli ye makila nyonso nde batie makila mosusu ya sika nde ndeko wana lere abimi nde naye komona sikoyo ke bainfirmier na nyonso bandi kobeta maboko bakomaki baange ekomaki vraiment donc atmosphère mosusu na kati hôpital wana lere bachange ndeko wana oyo tokotaki na ye makila nde esika nde nayako comprendre ke baepesi nga explication na betango deya na video wana mpona bandela te ke makila wana ezaki makila oyo ya kobeba ya kindoki donc ndeko na nga kindoki ya makila ezali oyo toyeritaka yango nayebi te na façon nini mais eza eloko moko basukulaki ndeko wana makila nyonso donc elingi eloba ke makila ne ezalaki ya kobeba azalaki na kindoki ya makila na kati ya nzoto na ye nde esika sikoyo naye komona ke donc prière on a sali ya makambo ya makila donc yango wana nde prière on a sali mpona makila donc yango nde esali ke nalota ndoto aboye nde napambolaki nzambe nabi ke makila na nga eza bien ok toleki mokolo mosusu nabetango mpe jekwa na bavideo bandeko na nga nazalaki koyoka nzoto bien te nde nayoka nzoto bien te vraiment nazalaki tension emataka nga makasi nayoka nzoto bien te na donc ondiri ka yo mozomona kaka oza bien te mutu pasi donc nzoto mpe clip donc nazalaki bien te mbala moko nalali na mbetu na moi nayoki nzambe aloba na nga na litoi ke abi na nga Adeline bolimbisi nzambe alobi na nga na litoi Adeline benga ambulance emema na hôpital donc nzoto ezalaki nga bien te nzoto le nayoka bien te ndeka nalobi nde nzambe ayi koloba na nga na litoi Adeline benga ambulance emema na hôpital bona susu ngabi nabenga ambulance ngabi nzambe na nga nzambe ekuta aloba na nga wana siko nzambe aloba na nga alinga aloba na nga kenda hôpital te so na obela po alingi te maboko ya bamédecin esimba nga po maboko ya bamédecin ebele eza kobeba alingi te maboko na bango esimbaka nzoto na nga nzambe aloba na nga nanu nde ngwana lia nano toyebi te ke hôpital eza kobeba boyeboye nde sikoyo yango wana mpe esaki ke na banda okende hôpital te so na obela na obondela kaka antuka na ndo komona baguérison baopération molimo wana tolobela nsima batraitement nini oyo nazwaka na molimo wana tolobela moko mosusu
sikoyo nzambe ekoloba na nga Adeline ozobela nga na bien na obela wana na lito nzambe aloba na nga nayoka nzoto bien te na omwa abibenga ambulance okende hôpital mbangu bakozwa okende hôpital mbangu po batraite yo bamona susumki kabi nzambe moto aloba na nga nakendakenda hôpital te me lelo lokwa ye moko atindi nga abi na nga nabenga ambulance. Donc c'est que eza makambo moko ke nakende na hôpital c'est que ezala grave yango nakende hôpital nde bandeko na nga na telemi na bimi na salon na yebisi papa Didier nga bi papa auta musala ye nga papa Didier nzamba alobi na nga nazoka nzoto bien te nazoka vraiment bien te nzamba ye koyebisa nga na litoyi ke tobenga ambulance ezwa biso tokende tobenga ambulance tokende hôpital moya bia solo nga na bi nzamba alobi tokende hôpital tobenga ambulance nabenga ambulance nakende hôpital ndabi atali nga pe ke nazaki grave te ya kobengela ambulance ata nanga mona kamwaki nanga mona kamwe malgré na oyoka nzoto vraiment bien te mais na bato yango ambulance ole olinga obenga eta balinga bakuta balinga bakamwa pourquoi yo moko oye te obengi biso nde bandeko na nga papa dabi de oleke tobenga ambulance zelanga na sukola nake kotikoka na hôpital nga moko ngabi ok mais nzamba bina benga ambulance ya bite oleke obenga ba ambulance yana zelanga na ketiko na hôpital na sukola bwaka mai mbangu po ute musala akoti na sa debe azo sukola lokwa na ndo yoka bien te na teka mo mutu ndeti ya ko s'allonger nde nzamba ndo loba na nga Adeline oza na kati ambulance ambulance se ye déjà ezwi yo na susumki ambulance ye ezwi nga abi ambulance déjà se ye ezwi yo déjà nde tozoloba nde na osola no boye oza déjà na kati ambulance ozokende na hôpital na susumuki nga bi alobi nga na bi me nga na ozela papa Didier wana oyo osola na nzambe bolimbisi na oyebise nga me nga na ozela papa Didier asisa ketika abi te na yebisaki obenga ambulance ya molimo eza ba ambulance na bino ya kimosuni boye te eza ambulance ya molimo Adeline na yebisaki obenga eza ambulance ya molimo na molimo déjà so obengi déjà ambulance so obengi déjà ambulance la kaka obondelaki yana eza obengi ambulance ezwi yo déjà oke déjà hôpital nga na bien ya mbamuna susumuki nesi papa de etika na nzamba alobi nange eza ambulance oyo te eza ambulance ya molimo bamemi nga na hôpital nafandi mpe lobi nango nalota ndoto naa na kati hôpital bazoperfuse nga mai mpenza nde baperfusaka boye baoperfuse nga mai na hôpital vraiment na susumuki après 2 jours 3 jours naloti so nabelaki ya mikolo mpe une semaine bantuka nazalaki kobela nzoto bien te donc antuka nabelaki nde mbala moko mokolo mosusu namoni hôpital nalota hôpital wana 2 fois ka na semaine wana oyo naobela nde mokolo mosusu nasuka nango bayebisi nga ke infirmier moko ayo na abi na nga en tout cas docteur apesi mitindo obima hôpital mpo si totraite yo en tout cas okomi bien oyaki vraiment awa ozalaki na maladie ozalaki bien te mais totraite topesi traitement nyonso oyo esengelaki na moma oyo okomi na yo bien okoki kobima hôpital mbamona bandi okanisa biloko na wana sepi na obima hôpital mpona susumuki ngabi nzambe nango makambo nini loko mambo ebele nga na mona expliquer on a bato ndeni na bimi hôpital lobi nango mpe na remakaki nakomaki bien ngabi na molimo na bimi hôpital sika nayaki kocomprendre ke nde nalotaka ndoto na hôpital ezalaka ke c'est que maladie moko ezali donc nzambe adetete maladie wana nde nakoti hôpital donc na monde spirituel ezoyebanaki naza na molimo bandeko na nga so batraite na molimo na kimosuni boye mpe ozwa guérison so batraite na molimo te makambo nyonso aveya na banzoto na biso ebanda na molimo nde kosuka na kimosuni donc soki makambo ebandi na molimo lia koya kosuka na kimosuni nde ekozala bien so na molimo kuna ozobika te na kimosuni mpe moye obika eza te donc batraitement na molimo nde ekoleka nango bandeko na nga mokolo mosusu tokomi sikoyo na makambo nga na ekopartage na bino toyeba sikoyo hôpital wana nzoka ezalaka wapi bandeko na nga hôpital wana ezalaka wapi mokolo mosusu
na bondeli na tongo moko boye kala mingi te je crois na loba mwa makamuke po nango na YouTube mbala moko nzambe aloba nanga Adeli na tongo wana abi nanga na journal lelo yo oke na kamba pona problème na yo eloko boye ayibisinga problème wana pona problème na yo soki ya ayibisinga likambo nazalaki nango abi nango ke pona problème na yo ya maladi boye atangelinga bi lelo oza na kamba pona problème no ya maladi oyo tangela inga maladi on posa ayebisanga Adeli fo bondelaka pona problème boye fo bondelaka obondelaka makasi pona ngo po eza menacé maladi wana eza menacé kati na yo na otanga kombo te po banduki ba profiter te bato tozala na bango je crois bayebi nzambe esa ayebisanga bandaka fo bondelaka mpona problème boya mpo okobela maladi wana na bondelaka mpona yango boyeboye periode moko so etombo nzambe nga boye ma naloba ngo kaka nzambe na maladi na nzambe naloba nayebi te so naloba moko mosusu melelo te nde sikoyo oyo nabetela bino periode mo prophète moko boye bona okendango te na mokuse kanga naoloba ona koloba nzambe abi oke kuna nga nakanisaka esila nango mpo eleka deja bana ebele banda ba 2018 2019 moko asuka nzambe abananga ke nabondela mpona problème wana lere arepetaki nabondela mpona problème wana mpo nakobela maladi wana donc obela maladi wana fo bondelaka mpona likambo wana mpona parti boye ya nzoto na oyo mpo okobela yango ekobela parti wana ekobela nde sikoyo après ayaki koloba ngo pa prophète mo na Congo kuna abenganga tosola na ye abi nzambe abi tobondela mpono mpo okobela maladi boye nde tobondela na prophète na banda wana nzambe aloba asu te nde kala mingi te awa nde koloba ke lelo oke na kamba abi nanga lelo oke na kamba mpona makambo ya maladi na yo oyo boye po okobela maladi wana yango lelo oza na kamba kuna te pardon aloba ebongo après atangelinga su kombo ya ser moko abi nanga mama intel pe ye pe lelo ake na kamba mpona problème na ye soki problème nini yango yayebisaki nga wana ya mwana mwasi wango abi mama intel mpo nga nabenga mwanso mpe mama intel abi ye pe lelo ake na kamba mpona problème na ye ya ayebisinga problème oyo mwa mwasi wana azalaki nango ake pe na kamba mpona problème wana ayebisenga problème ome le na susu mukai boye nabosana ye problème na ye ngo nayebisaki nga abi nanga oke na kamba mpona problème na yo boyeboye nga abi do toke kokutisa dossier na kamba kuna nga mpona problème na nga mpe ya likambo boya banda koloba na nga banda kala ça fait plus de 10 ans nzambe banda bondela mpona maladi wana mpona parti wana ya nzoto ekobela un jour nde esali ke nga abi nzambe azwa lokumu seke situation nanu elongwa te nzambe alinga longola après ka mikolo nde bandeko na bandi siko kolota ndoto naza na hôpital naza na hôpital na hôpital na olota pe ndoto na hôpital ngabi na hôpital nga mamba bandoto oyo ezongusu na hôpital ngabi na obela na nga te ngabi nzambe zwa na oka lokumu seke yo moto yebi ke nazobela zwa lokumu bandeko na nga mko mosusu ka mikolo na koma olota ndoto ka na hôpital ide kutu teke eza na rapport na ndenge nzambe abai na nga ke nake na kamba mpona makambo ya maladi na nga wana mpona makambo ya maladi kutu te me mpona makambo ya problème ya parti wana ya nzoto ke mpona problème na nga wana nde bandeko na nga nde nakoma mpe kolota ndoto mikolo yango ke naza na hôpital soki mokolo mosusu naloti ndoto ke naza na kati hôpital wana nde naa na kati hôpital wana naye komona baye ko infirmier moko ayepa na nga wana tobandi osola ne abi na nga owumeli oyaka okota na hôpital me owumelaka mingi te me toko owumeli mpo likambo yango ezalaki vraiment makasi mingi tosali yo baexamen mpo olinga kobela parti oyo ya nzoto elingaki ebela yo atangeli ngai yango parti oyo ya nzoto elingaki olinga obela yango makasi enga ezala mabe makasi yango wana oyaki awa na hôpital
tosali baexamen esengeli tomoni ke eza vraiment na problème nde totraite makasi vraiment yango orumeli na hôpital ngabi ok bamonga nayebisi infirmier oliaka abimi bamonga siko na temi na mbetu kaka bambetu ndeti hôpital mais wana eza spécial mbetu mo kitoko bamonga bi hôpital ompele nyonso nakotaka namonaka ata libanda nango te nzambe bandeko na biso bino makambo oyo te eza sérieux eza so oyo ozonka bomo mitali yo pardon nga na opartage bandeko na nga nde mbala moko namona natelemi nga bilelo oyo nga na komona libanda ya hôpital oyo nakotaka hôpital mais libanda nango namonaka te wana lobi yango mpenza na ndoto na ngana libanda nango namonaka te lelo ofuna mona libanda nango bandeko na ngai natelemi mpe natelemi na nga papa nabandi kobima nabimi boye na porte ya chambre nazalaki nabimi boye couloir nga wana na couloir wana papa nabimi boye nakutana mwa bato moko batuni nga ok wanga bite naza hospitalisé na kati hôpital oyo mais na posanaki ezwa mopepe libanda nabima libanda pole nyonso nakota ko hôpital nazalaka na kati hôpital nabima libanda te bandeko na yebisa bino mambo oyo nzambe lelo na posa namona bandeko na nga na papa nabima kobima nabimi na porte hôpital wana boye namona boye bato mosusu bazomata bato mosusu bazokita balata vert et blanc balata bateni ya kimbangiste balata bandeko na nga nazotala boye kamba ngasi kole nazotala nga bi na bandako batonga vert et blanc na bani vert et blanc nazotala nga bi nzambe na nga naza na kati ya kamba nazomona bato bandeko na ndeka tomonaka mambo ya kamba na télévision boye nga si place na kati ya kamba na bandi okamba nga bi hôpital onga nakotaka ezala nde na kati ya kamba nazokamwa nazomona bato bazomata bazokita bato mosusu boye doki kuna bandako batonga vert et blanc doki okotuna no mutu teke naza wapi bato balata bateni ya uniforme ya bakimbangiste bato balata bateni ya uniforme ya kimbangiste bandeko na nga na kati ya kamba nazoyebisa bino nde mbala moko na bandi sikoyo kokamwa nga bi nazokamwa nde sikoyo mutu moko aye pembeni na nga atuni nga likambo nini nga na bi hôpital oyo nakotaka lelo nyonso ezalaka nde na kati ya kamba na kamba nzoka bazala na hôpital nga nayebi te bazala na hôpital awa mbamo mutu anga bi na kamba ekamba eza alobi na nga bi nzambe abi na nga kamba eza na badepartement ebele abi kamba eza na makambo ebele awa ngabi nga nayebi te ke hôpital ezalaka hôpital monene boye bandeko na nga hôpital monene so na bino hôpital monene na kati ya kamba wana ngabi ntango nyonso nayaka nzoka nde nazaka yaka nde ntango nyonso nayaka nzoka nde nayaka na kamba naka kozwa traitement na kamba moto wana alobi oyaka awa na kamba hôpital eyali kamba eza na badepartement ebele moto wana ayebisi nga bongo antuka bandeko na nga le na susumuki na bandi okamwa bamo nzambe alobi kasi ozoyeba nzambe ayebisa nga na kamwa wana nzambe abi na nga kasi ozoyeba ke nayebisaki oke mokolo wana okendaki na kamba nayebisaki mokolo wana okendaki na kamba nayebisaki oke journée ya mokolo wana okendaki kamba ti nga na biye nazoyeba obaki nakendaki na kamba mpona problème na nga oyo boye alobi wi abi kasi ti okendaki na hôpital wana mpona problème wana okendaki na hôpital wana nde basalaki yo baexamen bamonaki ke oza na pita ekodeveloppe pita okobela maladi wana place wana ekobela parti na oyo ya nzoto wana ekobela yango moni okendaki kuna na kamba mpona problème wana nde okendaki kozwa traitement ozomona okendaki kozwa traitement nde na comprendre nga bi nzoka nde nakendaka nde kamba yango bandeko na nga nayaki kopartage na bino bato nyonso oyo bokolanda nga kamba eza place ya konéglige te
place à négligé te eza na makambo ebeye ya molimo mosusu mpo nazobima na ngai nasala mpe ka awa mpo ezwa biso ata 50 minutes likambo su nini namonaki oyo su tokendaka na kamba oyo namonaki su na kamba kuna naosala yango na video mosusu soki nazongi mpo nazobima mwa moke soki nazongi naosala yango na video mosusu nzamba mona biso nzamba mona biso yango nga mama Deline nayebi te so boyoka yango na bato oyo nabondelaka mpo na bango so moto azobela vraiment nakoma koloba ndenge wana nakoma koloba nga bapriere na nga na se refera na makambo oyo namona yango mpe nakoma kotia na priere so moto azobela naobondela mpo na moto wana nakoma koloba nayebi te so bato si botiangaka nakoma koloba nzambe naye kotika ye na hôpital na yo ya molimo na kamba naye kotika ye na hôpital na yo ya molimo na kamba kolo yamba ye naye kokoti na hôpital na yo po ete na hôpital na yo eza na bapareil nyonso hôpital na yo etetaka maladi oyo bamédecin bazomona te na kamba nakoma koprécise bongo yango nasali video oyo bandeko na nga bocomprendre makambo oyo eza makambo ya molimo bana bilembo bocomprendre lere ozobela folobaka osali jeune prière mpona maladi no maladi ya mwana obi nzambe naye kotika mwana nga na hôpital oyo ya molimo na kamba fo précisaka so oza na connaissance fo précisaka oprécise na hôpital na yo ya molimo na kamba donc nga nakoma bongo moins de problème kaka na ye kotik na ye na hôpital na yo ya molimo na kamba nakoma bongo donc namonaka oyo namonaka donc vraiment yango naye kopartage na bandeko nyonso Deline TV nyonso bana bilembo nyonso bozwa connaissance oyo kamba eza oyo tomonaka na kimosuni wana eza tomona na mosuni me na molimo kamba eza mokili mobimba kamba eza mondi mobimba na kati ya kamba wana eza na badepartement na badepartement na badepartement na kati ya kamba nga nazoyebisa bino oyo namoni departement wana hôpital ya munene bongo hôpital wana bandeko na nga eza hôpital moko doki so bakoti so radio apamba ozokamwa na obetela bino batraitement oyo nga nazwa na molimo baradio oyo nga nazwa na molimo na obetela bino mokolo mosusu mposo na tiango awa emema mpe tambula ye na temps mingi te nzambe amona moko na moko bocomprendre lelo ke kamba eza ka oyo tomonaka te kamba wana eza na hôpital na kati lere ozobela oza na hôpital na kimosuni ozobondela loba nzambe na ye na hôpital na molimo na kamba na ye komitika na hôpital na molimo na kamba omoni connaissance so oza na connaissance oza na avantage makasi oleki olelalelaka nzambe etinda baangelu na yo batraite nga wi baangelu mpe bayaka base déplace baye mpe kotete biso esika tozali me tokendaka mpe hôpital na molimo lere ozobondela oke na molimo nga nayebaki yango te nase etuva na hôpital nase etuva na hôpital na koti hôpital bazoperfuse nga bazosali opération basali boye bazongisi boye donc c'est ça yango nayaki kopartage na bino bana bilembo nyonso nzambe amona moko na moko kimia na Yesu Masiya eza na bino nakoya na deuxième vidéo koexplike bino lisusu depa makambo nini namonaki lisusu oyo tokendaka su kosala kuna na kamba nzambe amona bino kimia na Yesu Masiya eza na moko amen.